Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Wah, bete lang wah. Ma. You beta caiu. Encore Bouddha. Kau beta dada. Hey. Bakanga Christmas photo. Nabenda? Toujours. OK. Mama. Yana yo. On va la contre l'artiste. Bah des bacs contre Bisso. Bakambo, chancel Mbemba. Kota mwana insiste mwana oyo alala na ndeko na mobali ya ndeko ni mwana oyo alala na mobali ya mama na ye bokota na bai na obeta ka famille Jaël papa Jonathan akufa Rafka Dima banda leyebi akufa okwa bino ofinga bato bako papa Jonathan akufa babia pa akufa Jaël papa Jonathan akufa babia pe akufa mobali nanga eza R9 oyo kokolinga te na vie na yo mwana ya inceste yaya oyo betela tolo amwana mama na yo yaya oyo betela tolo yo amwana mama na yo
omelane libele moko la preuve ane kolinga mobali no lana mobali na ye ya na bino banoteka makayabu anobeta ba showgaze azwa libala na prostitution yo moko prostituée Roger Ngando ana sida bokabola sida kani ya otambola na ba teste ozanango sekota ozanango Jonathan kolinga moi c'est quoi te moi ça Jonathan lekio musika mama bakoko nanga alekio musika prostituée proxénète enfant de la rue ngana mwana ndako nga na mwana ndenga na yana bino poto nga sepela ti ngana bino omoni balula omoni yo o créer problème sérieux po na obeta likolo makasi ngana lobela fali na réseau oui na lobela eke na leke na succès na leke na ora na loba mais ke poto na ye fallait yo loba fallait boloba ngana lobela fali na lobela encore na ke poto na ye encore na visa 3 ans encore na kena ba boloko pamba te yo moi c'est ma kwanza moi yo ne moi c'est à poisse le bana mobali yo sofana ne inani nga mobali na sani 10 ans le bana mobali oyo fandi na ye une année kaka une année confiant mi da fandi na 6 ans afandi no 6 ans comment ko finga tata ya bato comment ko laxati comment ko fingi etina nité na ye enfant sans cœur moi no afinga maman na ye ofinga maman na ofinga mutakala maman na yo la preuve ane ko lala na mobali ya maman na yo moi na inceste sans pudeur enfant de la remoni bana ba enfant ko tanga comment yo ko bota moi le quoi Jonathan yo ko bota moi le quoi prince yo moko mal éduqué mal élevé ou ta na famille à bas étage yo ko bota moi na le quoi Jonathan bien éduqué un garçon qui se respecte yo avant le bana muto bana ba qualité o yaza nango na pesi o kala accent mobali obimane une année so na bi 10 ans bo bébélé une année pour mobali onga na zana ye a ça na 10 ans mobali bana 10 ans boloba makambo maîtrise atteint tuna nanat tuna nana boduga o sola na tuna nana boduga o yebiso ke te koloba te mobali na 10 ans tato ki o so mbongo pa mama pasteur banga batina nga Dubai ya liboso nana yebi na mala na kana mbali nanga ye wana yaka na etoke na ozwa mbongo pona kene basomela nga voiture ba melanga mbongo tuna ye yaya moment makambo luka et déstabiliser bato ebele na ese ba so répondre je vais un autre la santo na beta mutino so na kutana na nzia nanga yo omoni balula nde ekendaka omoni ngaso na expliquer ka balula ba na obamba batu tuna se tebike muto yo so beta wana so yaya ba simbisi yo touche obeti si arena ba simbisi yo touche obe liboma omoni kisi ba simbisi yo pesi yo liboma yaya ba obe respect na batu bazui gloire mais biso to chemin de la gloire respect na batu ba na gloire ba likolo makasi respect na bango biso to chemin de la gloire comme na nga manike tanga na matsa fa likolo bino bando finga fa bando kiti na si ngalo bana fali na fanda pe na plateau na bandi pe na fio na salango yo koko salango te loko nga sala fali bino boko te fali a reprocher nga ye moko abo a désactiver kaka ki paka kokolo attaquer na mariage chacun a opesa opportunité wana te yo bandi olenga ko mona fali lelo ngana kanga photo fali amemanga na makolo na ye soso lenga fali lo yaya folofe koti omoninga ba échelon nga na koma yo koma te nga ba benga nga drogueur mais naza na Facebook certifié ya mama ya mboka o nga beta bino pa fil barbelette na kanga photo na nyagiro kyo kanga photo na nyagiro na nzimo prostituée femme sans cœur moi inceste na mukolo makasi tata ora no refléter mobali na nga pela lo kwa moto yo binisa yoti nga za mobali yo zana ye nyama ekeko ya mungwa chéri na olamba ko banga te na olamba biloko bebe nanga ekeko ya mungwa sakatala simeke kwa mungwa polele pio nani ozwa yo na yo banani ozwa yo mbali wazi mutolo bana lala na ba mesene yaya ekeko ya mungwa ngana za mwasi ya solo mobali afandela nga yo na olamba biloko olia yango ya Alex na olamba ngulu yango mobali ana kata ndako ozela lia
Nga goza femme seule. Moi si on m'a dit que ça la balade parce que femme seule encore na ma lili à hiver. Na porte ba ozoto tuli. Iyo pe kolinga nzoto koleka mwa. Osukap nango. Osukap. Nga na Kinshasa na mobile na zanda ko yoka na olambele ngulu ne ya kitoko aliana ripaf mais avant d'après na 6 na ki olala makolo 4 et bongo yo femme seule eke kwa mungwa eke ko ya mungwa eke kwa mungwa moi ça zanga mobile eke kwa mungwa ya ozote et tout la njombo et tout la vrai tout la ya suka kuna yo ja elcho ya suka mobile avant no inanité fumono wa mai wa polele. Moi je suis mère de 4 enfants comptez basé na longwa na vinanga j'ai 48 ans na la na mobile a moins ça chez kenga yaki toko après na yo kasinga so na za mobile après nation na matinanga na zonga Kinshasa zonga yaka date na biso ya suka fête so Kinshasa le 10 janvier boya yo yakat yaka yaka na kobolelo awa moi inga zongeli yonde esika na ka on ba pose yaka wa na mboka kimbangu na obomo ya oboma mwana balabala polele fi polele fi a polele balabala fi sans pudeur fi sans éducation yo kasi na oloba no pona fali na kenango wa nga na bino po kasi poto na sepe na sepe la ten nga batonga na kena prison pona bango nga na bango poto nzia mo kasi na sepe la na ngate mo teke na songi na sepe la te passeport nga na ngo portefeuille bango maestro mutasala ngo Fabregas na ngana kede apota Fabregas so bazwa nga na corona te mena zaadi na poto na Fabregas po bazwa nga na corona po première vague na zaka na tika na basekel tana ko sala na ko so vaccin corona na sali examen ba na corona yango na tika laka pour votre information passeport botie visa na maestro mutasala maestro atema olobango ba biwa maestro ba olobango fia polele ba mandia tu muninga na kemanda se ngana amani ke na succès na internet ya ngai ya nga na salaka 1 million de vues nga bana poto ba yebi le masasi calculé au moins que na poto masasi calculé la maman de Prince Babia malchanceux qui zengi zoba ya moi si femme seule moi ça zola na hiver yemo quand même na Paris ata moi na 10 ans juillet so moi na mukia olingo te c'est que apena polele o surtout qu'elle fali lelo. Aya. O surtout qu'elle fali. Aya. Natao, follow fait. Ba ici to lobela ba mission so boya lobela ba mission balinga binoti. Nga banana Kinshasa combien de propositions déjà. Na bi tena ofana kana la pulga ya tembe po ya moi noyo ya mwana donc to keka kuna. Ngana yo kila ngosoni tena sa promotion chemin de la gloire. Yo moninga na kemanda ka musicien. Ngana moi c'est musicien na botala musicien ngana na succès na nzoto yo moninga na kemanda ka musicien yo moninga na kemanda yo kena ko lala na cimetière kimbate ke poke ne pote yo moninga na lala kyango ngaba na lala kana ndako na biso si ba benga na lala kana ndako na biso so boza penser ba vérité ngala lala kana ndako na biso ba lali yo ba biro nyonso so na tanga bibali yo ba lali yo ba sina bango ba osilika na ba preuve. Mounoué qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbalamoko Night Club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein?
moto akosala 50 boîte na kati ya kin chez Djonga chez Djonga chez Djonga twanga na ntaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 oza mobimba chez Djonga twanga na ntaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba nazala ba voice osambo na mibali na yo snabaki na yebisaki ba biro soki à répondre boko sambwa pour ngana sa nana tino kemande musicien est-ce ngana kemanda musicien mobali na ngamo kwa na succès makasi R9 lembatable na succès angolais yebi Brésil yebi Chypre yebi Londres yebi nana tina musicien nana mwana ya star nana tina musicien poto ya compassion ngana ko matana bino avion mon côté ba infiltré ba fantastique ngati na yana bino poto na mona niti ba sambu singai na sepela te yango na zongi na sepela ata mukete ba mama oyo finga ka c'est normal il faut finga ba mama ba ninga po finga mama na yo muto ko la prince na Jonathan ba finga ba mama ya ba ninga te po ba sa ba enfant bien éduqué enfant de la rue tu es habitué d'inciter les mamans des autres et les vagins des mamans des autres moi je ne suis pas là na o sengo yaka Kinshasa so et ça ba kango na aéroport papa ba fatia na pouvoir te ba kango na aéroport ba liayo continue peut-être ça o l'accès mutaka bana kimbato ana loi na mboka na biso moi ça l'accès mutaka te ba liayo na aéroport o peta 5 ans yaka Kinshasa tala mwasi azange sika ofanda la na poto ola na salon banda to ke poto mutu mota filmer ndako na bango sauf ngana la ndako na mana vana ndako na biso na la na chambre na sala live na kata chambre la kisa chambre tina suko ko sala live na kata WC ya Paris bato ba ebite ke za WC kana bike wana toilette publique ya Paris nana tina no nga sala MIO de beteno MIO de polo bananga ngana na mobali je suis fier avec mon mari yo zwata ngulu te zwata nyawa le chakayo pop hiver wane ko boma yo obela ba rein nani on zwa yo kuna mutute biso ko bimba bali biso tiba o zwa mutuna emi mayo no saliva emi mayo te Emi mayo. Eh, t'as la femme seule. Nga ile na zawe, nga na okemande musicité, na okemande succès. Nga nde na yana poto na bino ba ridiculizanga po anjora atininga prison po na fali. Na début année, na fin année, na kena bino poto. Donc, pour ça humiliation. Na on le balio batino so bayoka. Omoni na ningi si fali. Ngana on ningi ka sa courant. Yaya na beta courant. Omoni victime ninga na bitaya dossier na parquet sambato fali nga ba oyinanga. Pona ko bua kama chacha. Mutu no so na otanga na mibale ola na monkana ba biyo. Na obanda na wana. Tana tangi mibali wana basi na mabo osika. Tana basi na mabo osika na mati likolo. Yanga sina bana na plateau na clasher sur fanyo e bango. Na so na bina bande na obandela. Na okemande succès te comme na ngamanike na beta MIO de batu nga ba wario balinganga te. Nga batu balinganga ba je suis maniqué. Ba fani ya maniqué. Nde balinga maniqué. Ngai moi je ne dépends pas des warriors. Pour ton information, yo soko yaki warrior ya okeketi la nga na o dépendre na ba warrior te na chaîne na ba warrior bazati e wana ne ba ken piana manikete na okemande te soko lingi ko sambwe za na terrain ko sambwe ko za na terrain o moni ba jeune bosa papa na mwana na mwasi mona katikati na yo mutokene ba proposer ki yaka ya to salo biloko nzoto to okende ko se sacrifier ya sacrifice koti e bimate ebimate yaya ozo eloko te ebimate ti okufa na balabala na Paris ba poignarder yo vine sukibo yo vine styliste ebite yo kande yo des âmes sacrifiées yo déjà âmes sacrifiées yo ebite âmes sacrifiées continue continue comme ça âmes sacrifiées yo des âmes sacrifiées
C'est comme mutu a sacrifié mutu akati o kingo ameka okatanga kingo ameka ezo ngai na nzala mpanda ba kingo ezongi akati nga kingo mama nzinga po ezo ki pambita na rerine na la munki am sacrifié ngana okemande succès te na okemande mission te yo kasi na wanga na loba na fali fanjo na loba na epe na fa na plateau na clasher émission tina suka na lobili na gazé tina sisi na sisi na parit moi te na parit na visa 3 ans na zone visa ya 3 ans muto truquer visa te so to truquer visa to be la fachi papa tala to kenda ki baloba ki est-ce que na braka mutu mundu ki pa pièce nga visa ngala kinenga ngate pa pianga visa ngala boma iba tout pa pianga visa ngala travailler 8 ans na voltaire ngala okemande succès te na okemande succès te moi je suis maniqué batu balinganga ngana panzaka tempa ngai ne kisi na ngeza maluba na nga kisi na ngeza maluba na nga Papa dit ça on a pas de désactiver visa bino nyoso bokomi kilo boko zonga te ngai na songi na so ya songi kishasa pona l'accepter que passeport on a sur visa maestro fabo mtape sainga donc nazaidi ana poto na nzela na ata fala mema ngana ya ka poto wata linga memanga so bo ebite wata linga memanga poto na ye problème ezaki na ba na problème à corona c'est tout tala semba tala semba oyo ba okemande gloire bino mo ninga na diembela na siksa fali ngana na sikse na nga ngana na bilo na nga ya ngai na epoto bo zui mama na kindingu fali na podium le fa lancer yo ala sai mani ke poani po ebite wana ki pamvita wana ne makambu wana ne ndona wana ne remorquage même à force yo na concert à Bruxelles OK quoi na beto boule so grâce de mutabiki so na beto mama na boule OK quoi olati sexy na hiver olati chipa mukuse malili malati chipa mpote kama kamoteka mite mais biso batoto yaki kutola tabla mami la inati Massimo Ducci ya mulai mena tekami na lingi na ngate pona sa marié na olambela mobali na ngulu na Kishasa zonga avant répondre nga ya répondre nga na Kishasa yakati ya répondre nga place on a na diva ba bengani la sa chambre no la na pototi non sala live na chambre te o sa no live na chambre te la sa chambre na oyo la na poto la sa no chambre mbetu nenga na la sa mbetu na la placard na la bilo na nga la sango ngana okeno na mafinga te ngana okeno na réalité ngana réaliste ngana réaliste oh yo muto ye 2 mois 3 mois na me pas fali o finga benga fali tantine fani na hypocrisie mais ngata na loba na fali na tanga fali na wanga na te na ndima oh yo kasi na wanga na bwani oh tala petio yo semba mwana inceste bakoba youtubers mwana wana bomona ye bomoni alana mobali ya mama na ye alana mobali ya yana kwa mundela kufa yana mama na oteka makabu prostituée dans famille va prostituée baluka na ville otangela ngi bajata na town na boduga ile puissance na ngati amona ne mwasi ya mokonzi ya sambela kwa sanjola ngai abimanikwa nzambe manikena zaina problème na boduga ayebi abi mwasi wana mystique wana étoile de Salomon wana mystique tunana boduga ayebi soke no teja lié penana mystique quand nenga bana omela drogue wala kana kobeba mais ba sanjola na mwasi ya puissance ya mboka o mikonzi bafuka na mwasi na sanjola maniki aisa maniki na tindo Dubai ngam na okende Dubai te sombela nga voiture yi na so mbonga pesa nga ndam ya o na beti yo ezakaka court métrage fona la me mobile na nga telemi ozwa long métrage.
les 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et on consomme information ndenge et sengeli. Yabiso na bino 24 heures et information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya chemima ibele.